Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie Papi gene tolobe la vie Yo je sauté pas Nazalaka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki Nazalaka moninga na yote pe na kotika la kozala moninga na yote Papi gene tolobe la vie Mister Siatoul Nazalaka moninga na yote Papi gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo Toto za baninga na bango Tozalaka baninga te Jaza totikala kozala baninga Papi gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi gene nazalaka moninga na yo te Papi gene nazalaka moninga na yo te Papi gene. C'est impérateur Modogo Jaffa ko faire des Finchman. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo te Est-ce que naza moninga na yo te Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te Papi gene. Moi c'est pas ton ami hein. Nazalaka moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi gene yo ebite azalaka moninga na biso te. Ngai mo grosso na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi gene. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te Papi gene tolobe la vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Tolobe la vie, Papi gene. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokele confirme. Tolobe la vie, Papi gene. Nazalaka moninga na yo te. Mobali ya pembe. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Chers amis, bienvenue sur Tolobe la vie officielle. Merci de votre fidélité. Partout dans le monde. Awa tozana Kinshasa. Kinshasa. Comprenez ceux qui voient là-bas boye. L'émission niveau poussière ou non à mon avis. En tout cas, poussière ou parce que tu te mêles ba konzamboka. Ba konzamboka te poussière ou pour tout le monde solution. Ba milangi na ba kubwaka ba plastique ba nini. Ah, mystique. On attend encore na Kinshasa, Mikolo na ba bombe sana mingi. On a besoin de Kinshasa boye. Voilà là pour comprendre. Donc nous allons bien comprendre, beaucoup tenir la rigueur parce que Zakao, mais vous avez ma bé, comprenez mon émotion. Washington, merci Nayo. Merci na Emile Bamba de Zurich. Zinago de Makoulou, merci à la base. Il a dit, il a fait Jean-Claude Mabanzo. On a encore Jérémy Boma au Canada. Didier, merci. Patrick de Souza, débiteur de la prolongation. Lonazo Yamba Ponabino. Michaud Koto. Michaud parce que Michaud, tu as côté mon quartier, mon roi, Michaud. Tu as bandé à la même Michaud. Ouais. Nambi Michaud, tu me solo la pour ma camarade Baïsadi. Avec un peu parcours, vie naïe, oui, Michaud Banda Wapi, pour la pote Balingrabe, Michaud Mingue. C'est un rôle noir. Michaud, ça va? Ouais, ça va bien. Kimeza? Ouais, na Ngolo Nzambe. Donc, Kimeza, pour ceux qui m'ont été, peut-être être vendre bouete. C'est. Au moins, ils sont santé, zabieté, peut-être une équipe bêta qui ont. Vendre quitter. Maintenant, on a massal Ngolo, on a moni, vendre bouete. Tout ça, c'est les cas kaba. Balokum, pour y entrer à tout vivre. Voilà. Si vous avez bien bio kana komba Michaud, mais ça va une identité na yo. Ouais, moi azana d'abord Muyombe. Comme on a Michel. Ba yo mine balinga ekolo na bango Te mutu to linga ekolo. So na bota ma fe munga. Linga linga ngo. Donc amona na linga tena za Muyombe.
Ouais. Déjà que père abota met jambu yombe papa papa. Aya kutana me na biso babala ni aboti biso ba yombe. Donc aza kombo nangeza Michel Mbab Mananga. Donc Michel nde bakata Micho. OK. Le père azobe na mingi Michel. Tant on beta balé na quartier. Tellement na yebe pe kubeta mo balé. De ba massa obe na trop Micho nde domina quoi. Ah on beta pe balé. Na beti balé oui. Abobono so ko tu ba de merci mboka na sape na kisasa na pesi mbote. Ayepo na mama ba légende Léopard. Na oyebiso ba histoire biso to ba Delvaux. Abe dimbenza ba ba histoire to beti pena ba balé pena ba ofela ba ofe ba peuple to beti ba balé ensemble. Ah, non, ça dit oye bandande rouya. Ouais, biso moni via au foot la rara. Via au foot les a les logos qui est limité, le logo qui gitambo, le logo qui hypen. Changer quoi. Jou ya eu ko zala. Ya eu style comme stable. Donc pas na tesa qui colle au vandicage. OK. Alors monsieur notre yambio, biso to lobela vie to so la na biso. To linga pena mo ko bete foot d'abord parcours na yo. La télévision au banda théâtre parce que tout à l'heure là autour le baquet aux équipes footballeurs alors mais là au banda au côté du monde on na wa binda ko na monde sentiment ne sala pe na ko côté na monde bon sentiment na ngoya liboso koko la déjà rai mutu alingi lokumu o balé na zobeta bien théâtre na sala ngo bien musique na quartier bien o de na succès na quartier surtout mbata na chorale na église déjà ba na zaka aimé na yeba ke na ba 10 ans ba bonne année quoi ça ba bonne année ba bilo mois bongo ne venanga moko et deux soit 10 ans alors ce qu'on a boisa ba ki na groupe na biso mo Delvaux M16 akata groupe de ba ve Jacques Maïla ba Mudiandambu ba ve Kasisaku ba lake belé ba ba ça succès na ndenga quartier et ko ça la bonne année moko le 29 ba le 31 so na bosanté photo stop prester une église so bazaki na spectacle mo esenga il faut mona mo amukia so mona amukia ngo ba monika nga so église na biso na koka fosa la rola ngo de viana edo azwanga ameminga na yeba raté na sala comédie nini na sekisa batu na sepelisa batu koleka ba o ba sekisa OK via agence zaki na ona makambo na saki na scène sepelisa ya batu amo yeko sa siko na ligne yango akombo na siko théâtre na kima chike ya mona ki répétition na okola na théâtre na okola na balé zobe ba fasik ba association ba association si tu es ba junior jade ba tu na ba jade tu beti ba balé mais ils avaient facilité après M16 na ko sa théâtre na groupe Nouvelle Vague excuse Nouvelle Vague eza groupe lelo servi à poto na PC mbote eza parmi ba groupe na Sambinza. Donc à l'époque biso tout donc ba comme vendite mais Nouvelle Vague eza comme mo eza déjà et ko ça ba via avec gauche na PC mbote PC ba mon pépé ba sali Nouvelle Vague ezongi toye to sangani à l'époque Vembonge Personam venanga Santa tout ça M16 wana tout ça siko toye tout comme ça Nouvelle Vague to bando le kapena baraga kala et ko sala ki leader o ba wala leader o ba leader simbité to Panzani tant to Panzani na ba président na PC mbote phénomène so le roi duré azo ya mingi wa master na ya chiki kuti na kama na vane jo ba beta ma classe wana yesko ya ka Delvaux avec na ba membre ne moko na Delvaux ba soutenir ki ba faire Sambinza ba Venus Makiadi ba defel Frank Olympia bazaki belé na Mbinza ba Solange Diata ba batu moko ba soutenir phénomène so tant ya yaka pour père na biso pa ki na ba chambre froide na bani déjà ba père na biso alinga tête mais akabela batu déjà pour na ba relation déjà ya batu de faire Frank Olympia sorte ka bakisi na ba 2001 so na bosanté ya 2001 on va phénomène ba ça siko Lisboy o ba ki bango tout ba ve munduri bango tout 650 AFC ndongo za na 4 petits na ngamoko fozwa bango ba kota Lisboy ayoki lisolo na moni bisote jusqu'au ya longo ba bengiso so betaka iso bezaki so ba e place wana mais plein solo fotika et so ba utia boza ba comédie biso ba comédie Delvaux tout ça ni to ya poto mon isobi
pas to ya bazate ndeto comme na pharmacie avec akabela biso bala asi biso bino bobo ma groupe na mino M16 wana lokwa bokabo ni na ba via bozongeli M16 faut bobima siko boko mapela batu munene na bisi phénomène sobe azwa bino olanga dimi to koka pe sobe on se rendu ma biso to ba ba star à danger ba vina na José de Londres ba beta à danger ba ma passe ba on renier yo bato au côté là et que ça 2002 tu vas nous déjà na ti dans la salle groupe na 2003 ndé ce qu'on a dit que pesa biso mpe Lisbonne donc histoire na pena na outil do moi na théâtre église na M16 nouvelle vague bon ça ba nouvelle vague ça ba groupe toto billet banaté groupe ba quartier to le kayamo boleki na TV éthique mais si ko pona comme pena formé na ba que théâtre ça musala o efuta batu musala o eza pena ya vie ya mutu c'est phénomène et sobe le roi dire mutabimisa na Congo ba groupe to na tango ezaka ba groupe ba quartier ya mikemki to sala monsieur yoza lelo pe ndoza za succès mais oui ba te belé ba kotsa ignorance ça dit ba comment ko boya mutu mo ka bimisa ye mais aboya kaye mo ka utenga di mananga moko nga kutu na ka dena makambo nga mais yo awa ozo répéter biso ki esobi mtabimisa grand frère yekuta za grand frère ngana za te ke o na histoire abata vie ke ndeza laka obuto ata par exemple pas ko so mangwao personnel tout pas ko so ngadia dia apo bimi o la ni phénomène té donc nga pe na ina yebi na nga ba tete ya quartier na tangi mais pour na ye ba vie tête pe ba botinga na monde a pas phénomène le roi dirait ye mutabimisi nga na zupe bo jeunesse na nga nyo seliki na katanda donc aza moi no phénomène sobe naza pas aller naza yana bango donc ton pose azo bandako alongo nga lala na chambre pose alongo de bonhomme naza longo nayi aye salon na longo nayi aye bandal azongi lemba e bandal lati nga pra koli comme responsable na longo la maboka papa na bisote kena ba na kizo ndako maboka phénomène sobe et c'est pose nga na kizo pali aye sima okoli kende de kolonga chez ya mwana donc akoli bu jeunesse na diplôme na nga ya chic na genre maboko osa peu genre na le lengi na yo un peu yomoko un peu yomoko ko incarner rôle wana osa bulwana wapi parce que so tali bien osa na unique na genre na yo osa na yomoko sikoyo rôle na oyo maloba wana nande ko changer voix na yo wana oza wapi ouais biso to ba former biso na Lisbonne ba biso théâtre eza imitation de la vie actuelle artiste nyoso faut au kriaka en plus faut zoka makambo yo et les kana famille oya nango na maele onga na rozo na ba répétition na comprendre que imitation de la vie actuelle eza pena ba personnage ya batakuti na vie actuelle akosani Nathalie Baba ebima déjà so va nous jouer Baba na ba loboka libanga ouais le son abi wane kundina donc derrière tout le monde veut moi Baba va mettre danger pas faire radio so na lobi a fait bon tout est a boka pété je sais ce qu'on fait à Arami qui déjà funa ça va ouais mais tala siko kizengi déjà ba kizengi ba vena so grand pote papa ka ba mama sasi asala ba kizengi wana papa ki mbateke ba sala ngo danger masanga pe siko pululu kuna to bunda to bima ye pa osala koto wana jouer normal là na groupe na biso koto na tali masanga Mike la Duchesse a obeta déjà pas casse qui PD na joue en moto na sani vraiment ko siko persona makufa aina ka sel so comme grand voyant comme les aki bon il y a le bar bon avec indeni je crois ba famille ba Hollanda ba yebi ke za te ke na sala la promotion na mabe aza parmi ba veu na quartier ba yebi ka kola ki bon to ero bo mena tenir la police to ndi azongo wapi ko muta kucha bon azongo wa donc ye atika musisa nete epem ça fait quoi donc alors attendez on raisonner vu donc azan bring azaki muta drink yo saganté ce sont et des maisons à quartier so ya yé bossi parce que vous avez malil surtout quand ça azan makasi nzoka batakuta bo ba makasi surtout ba ngeke po avie akoya pe na bembe po alo a fait ko sommet bino un temps
alali lisusu alali mpe otelema alali na kiti bokolongola mpe botandie na se ntango alokola ntango na atendaki nga misho mais est-ce qu'on a parlé na jusqu'au maire na biso bavandi baomela ti na nde parce que na beta maire makambo voyage sali na ebimi mpona ebimisaka mongongo wana boye famille momo na pali ozwi voyage misho azwi voyage parce qu'on a talia po ezali formaka biso ke artiste il faut créer autant que tu as liste na idéologie ya ye moko car les rois dire pour ça ba nze ba ta bido la ta lipa cravate ali to la ta ba sachet le compte nga ba sachet fait la pêche de là na ba style ya bilamba bani mais style la mo ekota ezakiti ndesco jour na yaki na ona za ko banga donc vous appelez José Delonde wana liste ouais mais José Delonde a chef ça groupe bandisika OK. Donc on a le groupe na biso nyonso na ba José Delonde comme bandi sida bilé les gars propre na Kinshasa donc il y a chef à groupe venant papi Michopo disciplinaire nzanga azaki chef à rep à l'époque il y avait un oxygène avec script après comme appelé chef il y a rep toi avec José Bakei donc tout musika na kuti ba ve ba star mais ba fait bazu vinga na mona donc tant on a coach ça on a répété toujours on pose qui retard nous la répétons pas vu José Boukani na kosika tant pose aé vu José si pose ya petit Michel Betelo moko béton au seconde mais ba première jour sanga pas daya kadi apé manaki na pesa kinda tout ça dio mo nasko pona tenga kadis ko ganga yo ka badia mbaba ninga yo l'occupé vino bani occupé obita na vino na social ya quit répéter ganga ouais non ni misha bimis président wa ya bisinga beta ngona na beti président singa beta na ayemo president asinga le quoi sera coach abakis ko lengi so pose abakisaki abita ngolo babo faut kamoka faut le ba olobo boti ba il y a un début de la banane. Oui, bien, maman, ça va ni. Et voilà, n'a pas virgule, pose à ça qui. Et c'est Makam. Et pesa Makam. Bah, bossa na qui na Congo qui est Micho à jouer derrière, non, bah, que c'est pas le côté chez. Et Nini Samoka, dans l'étoile les salas, n'andingue Micho, tikala pe marque, oh, le lot, bah, je vais nettoyer. Donc, grâce à ce phénomène, il se dit. Pièce numéro à vous souvenir bimisa yo pena ou propulsa yo quoi à part ba mi ennemi bimisa ba tususu tout se fait ici bas et bimisa nga penate mais dans jouer normal on arrive parmi ba principal na rôle à Michel donc je veux m'en a parlé mais tant que ça la siko avant goût de BT makam moi ba je suis dedans les ballons ouais tu me dis que avant vous avez 2 épisodes na ba dis que mongongo somme on a été ya somme après yango de ça la siko article 15 article 15 de ce qu'on dépasse et chakinga et tu on a top tant que na top pose pas na article bon 5 na ba ye a petit film ba momo ki le lobby na vanda ka botas ko ngana reva ba défense ça souci na reva ba loko ba défense le couli ba bien ba téléphone ki joue na ba couple na bango on a le rôle wana puis papa ça qui fanatique nango quoi je content wa kendaki ba desté do ba hotel na liwa ya ngane ezaki ebe pour ça la pièce mon na ep donc na nini ça qui makam ti le lopé vendre comme stable apparemment et sobe parce que ngana ibi ngana na bien combo na benga gaé ngana bengi kuna combo ya na ibi na combo na combo na ye alors apparemment moi qui me dirait azamutu moko tout baké amutu malam parce que vivre na ye pendant batano nyoso pour lungu teti lelo c'est comme mutu malam pour azam mutu nyoso mki azanga mabete mais pas na bolamu ezebele ya liboso bolamu pour apesinga kombo bolamu ezebele ateyanga trop on a vu nanga wana kozanga te azape na mabe akozanga te pas mutu na se muki mutu nyoso azanga mabete mabene pesa mais bolamu elekibi sur le monde de théâtre monde yokota utikano ka wana usipele utikano wana na rôle elengi monde de théâtre mais ngai pena vie na biso na bonza matina na artiste donc azate ke bouvi na tangi chic na tangi électricité donc mais kati nanga za matina nga na chic
et pardon na théâtre dans un artiste comédien non de mona ba Cristiano Ronaldo ba grand jogo vina bango yango ba Messi ba de merci Mboka ba Chancel Mbemba nga pende na bo vina nga comédien de ba sala nga pona sexa na nga ba de na za pena comédien artiste comédien quatre nanga. OK, donc violent yo pona yango mais apparemment ba te belé na génération na bino ebele ba yemikili ba vie ebele bazwa ko opportunité oyo ba jeune obi beaucoup tena ngolelo te ngaka sepe na omona misho pe na ngata mikili siri ba masa no ba ya ya ngata poni ouais na web ça ba na vu chaque chose à son temps son na lobi na luka potote ça na lukuta na se dépasser pe bambongo okoti awa esimbite okoti awa poto tout na lukiango États-Unis, Canada, France, Belgique mais au monde appelle balareke esimbite donc on a na vie na vivre comment nazo na te poso muninga zi eloko bien eswanga ngaso muninga zi eloko bien lokwa to sala musa moko ngai pe na ndoesa ka nzambe fonga pe na zongo donc ba masa to bazoki ba chaso chimique eza bien na sima na ba ba o ba yepe sima na nga ebe bazoki chimique na otala na omona eza grâce ya mutu ya mutu mais eza la pe bien eza la grâce ya nzambe po ya nzambe ne eza ya mnene ya nzambe ne le karanyoso na lobite ke ba o ba kenda liboso o ba ke pa après ba yebi na sima ba ke mabe mais ya bien o eleki nyonso bozu ya bien zaka o nzamba pesa donc ndenge za bo nzamba opesa lilo tozo karate to ke spectacle na Italie donc et monique tant na koki tant na koki za na ngote ke eza ni bokende ni boza ba tu combien bokende na groupe ouais presque pena ba base groupe ba base pena ya groupe okende ba o botika ba olela ba o pe ba otika ba base mais ça na bilongi moko spectacle sengi na producteur depuis ça yebi ke ba okende après to ya ba nzela peze belé à part Italie to ya to ke ba Autriche to ke ba place belé l'autre projet za mulai mais o yena nous pour le moment to ke na juin to beta spectacle na Italie na Milan mission reta mikili eza groupe na ke pe na ke ngote ke na ok na ngote ke mikili mo boye o bana ngo siko kebla yo tamenga to mukili mo bona ke senga mutu siko musalo bila mtembe ko bulo tala senga sofa yango fa papa nga za na bomo ipo anyoko langa pona théâtre fa za bomo amona ba grâce o lelo na koma omona fala lia mbongo wana kwa ndima te ke théâtre pe na ko futi na ndako na ko za pe mission mboke respectaka mais père azate mais fala za la aki mutu mo boye saute na uti voyage à Italie na e elo na ngana yele na ebiti mais après manakina pourquoi maman Jeannette aza ako bénéficier ka maman nani Jeannette maman Jeannette peut se mbote belé bote la biso star moi été bote biso motoyo a créer le mot boya yemo be simba o ça bien ko créer lo na yomo pe simbi o ça bien ouais ngai na créer loko ba génération ya biso wana ba masse belé ba loki ba ko jouer pour na ngai poto yaki ngai pululu Duchesse par na mandengene igor 2 minutes par qui est mon nek mon ba fait José de Londres mais nga na yé na kuchi mobu après nga to mona ba na ba vie mususu na ba massa mususu ba changer ba idéologie et puis ti lelo eza ba tic mususu na ta ba comédie ba ça ba tournage na groupe ba ya ba ndeko so ba sila ba nyoso belle vie au moins jeune garçon mo ba ka au moins 4 nek bozo moko eza ki miso mo eza po ba miso ba boyaka moi to na ba konga ba ngati mais yemo so va mo bita o role na wa miso ala kimango kimango na obeta ka kibiso gloire à Dieu eloko abie balanda o lelo na histoire à théâtre yo sala eni po ni ba film so ba pesa exemple nga za idola mama mabele za idola mama bomengo siko yo pe na art o sala o tika nini tanto oleka pour ba pe fo ba lo ba ke na za idole par exemple inter na za idole facile il y a peu facilité c'est ça il y a facilité mutua abima la idéologie na yemo ya facilité oui c'est ça facilité elle bosse ça grâce oui na lopemba et puis na mutu na opeza na eleka na bande de l'école donc sur les quatre on a créé quoi chic bondam aux en création forte surtout dans le monde parce que kolobaka boyo
il y a qu'à saler l'eau, mais c'est pas facile. C'est ça, c'est ça. Alors, Micho, on a même yo na Nzonzing. Pourquoi tu as Nzonzing de. Na Nzonzing, biso à l'époque, président a un groupe à Kouesaki, tout va nous ça à Nzonzing. Mais à Kouesaki, on a un à l'époque, bactère rebelle, ça la confusion. Quand ça a théâtre groupe Nabino, na Nzonzing de Nzonzing et les kions. Ok, nous c'est un théâtre moko. Faut ça la bien na groupe na on est producteur à solliciter. Et le quoi Léopard il est à championnat chaque jour Léopard eza wana so beta na Imana, beta na Vita, beta na Mazemene. So beta ka bien des bons sélectionneurs ba journal Léopard. Sans oublier. C'est ça. Nzonzing sens na moi. Donc on beta bien producteur en pensée na yo to muninga pensée na on écriture na ya bien. Ezaki facilité mais ngenge on a bimé nango na rôle na bimé nango po okanango Nzonzing te y passe poto je comme on a mis qui boyoka qui sont ils ça sont ningani Brazzaville partout micho kuiti au salante na rôle et ça c'est comme pena que par exemple casting move ba benga pe exemple la choix petit peu fois moi lichocho et sunga Palestine mais à même Nzonzing à côté de Nzonzing il y a tout ça là il y a groupe ba 5 na ba mais Nzonzing siko oyo yaki ko vendre sa komo na yena ko bossa na communauté mais c'est Etienne Etiki Mbukusu Eti mais c'est Etiki Mbukusu ça parmi ma producteur oyo ba tanga poa ba Titi Kalu ba parmi ba producteur ba tanga poa surtout vena na Major Bisadidi au muta sana na jouer pas Major Bisadidi elle bossait avec boulot mais c'est Etienne Etiki Mbukusu alors abina na posa et comment il peut envoyer du bacan pour biso to ça Nzonzing et comment il bilo tourner kana jour moko mais bilo na bo tourner partout siko et ça c'est major en posa na abengeti et tu es na pas major na 50 000 caché nini à l'époque première fois na théâtre ba planga $200 $200 c'est vrai que voilà na 5 caché na sika retourner bout. Ouais, tu sais, moi, vraiment ça, 50 petits gars de la famille pour des gens qui ne pas beaucoup là chez bango. À foutre en chaque jour. Dans tout ça, tu dépends de 50. Puis biso ba massa ba dino là, tu qui bon pas eti, ba pour le personnel. Mais major après ça là, il ça là où ça là. Ah, les lots pena la mais azap ba parmi bato ba tchenga po mais na rapte que bango nde ba zo le coup moi na faisons na le roi du rire. Pour le roi du rire nem ta bon tchenga na misu ya bato. Pour battre nos solliciter là c'est ça si vous voulez vous vendre d'accord pour la yo au monde en nini bateau bazana miki ba comédie ba kenda poto au monde on dirait ndi basala sur le côté inspiration za mingi awa to kuna pour la yo bon inspiration eza façon ngo ça ba travail à répétition et mais ce que nous monde bateau bana mikili ba o bana mikili ebele ba opesa penate on peut sa force. On peut ça. Et ça, bah, Belgique, c'est comme si bah comme trop, bah comme si c'était bon alors. Ok, t'es moussa la bise c'est aussi là. À partir de Kilouana, on peut s'appeler bise de bague à Miste. On a eu à Miste. Leader à Miste. À Miste là, il y a rappelé qui n'a doyen, n'est à qui toque, on a bien. Mais à Miste là, ami qui va ni qu'à grâce à les réseaux sociaux. Alors ça peut pas comédie, n'a pas comment sunga, et puis qui n'a qu'à Angola, qui Angola, on monte partout. C'est ça, inspiration faut ezalaka. C'est un courageux, hein. Il a pas mis. Mais il la réalité à prototé, je ne sais pas ça grâce na oya, on a compris la réalité. Mais artiste artiste, elle repose ça là tout ça yo. Il y a un moment ba souci musu ba obi na singa ba rola ba massa. Mais quand ba oya ba moment ba souci danger. Ok, il y a un moment nous a danger pour tout parce qu'il est là. Parce que faut la limiter. Le baya ba komi trop munene kudame munene pe exacte que synonyme. Oui bon je vais baya po baza minene ba joueur à danger. Donc ezaka ke ba bosser bango tout ba temps bazara ne ba kuta na mikili ba sanga ba belé ba yokana rapé moni musalo esengaka koyokana ko bouder ya mo ya mso baza na poto o exemple guerre d'esprit na oyo baza guerre d'esprit mo ba bisilo ka munene ezala c'est ça parce que le roman salango awa bando salango awa on met ça qui pour la batu ni za batu baza libanda ata poto justement batala mais les longs ans c'est plus grâce batongo nyuso on a presque se retrouver dans Miki mais on dirait so comme poto on dirait mamo semoul
Maman nie. Kinal Maleko na peso mbote be. Obi Kinal Maleko. Kinal Maleko. Ouais. Akoma président. Kinal wa mtu na benga. Président. Na benga bon ça ma benga dia. Akoma président. Aza président. Tika na groupe na biso ya Janify. Gampote non mais franchement. Kinal bon amour bien. Non, moi bien et puis bandaki awa aba pe biso ba respect na biso. Ouais. Kinal pe biso ba respect. Sakadiro. Ouais. Sikoyo bino na bato basali ntonzingi. Na bato basali ntonzingi te. Bon considérer mi bato basali ntonzingi pour la vie. Ngaite ba o ba ebi a bien entendre ba kansare. Ba tandu ba danger. Ko le capter. Yo c'est théâtre moko. Yo c'est théâtre moko. Mutako saote ke na oke sa ntonzingi o mo ke ntonzingi de lekini yo c'était. Na ntonzingi na théâtre groupe na yo c'est théâtre moko. Ouais. Ouais, bakabula rateke muto aleki. Eza bato belé bazo chasse au sa nzonzi teke bafuto ba mbongo belé. Eza mususu pe bula ndima nyoka mali azwane mbongo te. Bake na nzonzi amemeli mutu sak, ame mutu nini bako mutu mona kai. Mais quand ce que chaîne on a ota pe ke mission pour ça mote. Ina banga mission pour essayer ya memela nga sak. Ba pasa ba o kansa nzonzi be comme synonyme place mo boya. Fo bo mo baninga na matongi. Oh ayate yaza fier. Oyo te to seigneur mote journée obenga okopo musala eza kati nanga mais ezala te ke nzonzinga eleki théâtre groupe na te groupe na liboso nde yango ebengi nzonzinga bengi mais lelo ekomi ke bato bakoma osala bekiri nzonzingi bon na etele baswela kote na bango mais ngaso babenga ya moko babenga ngaso babenga na ye bamonaka na ye na musala nanga c'est ça bowela nini na ansuzolo ouais, là il a un souci. Ouais, Luzo c'est mon frère. Au moni as Luzo ba 2 minutes, ba shoga, ba jinola, ba pechanga. Toze belé to bundi ensemble ba propre ba génération moko. Et ba nzoto mikie. Frère Azaz Masananga, les on a profité maram tout ça ba discussion les quatre tous en année à Sika. Il est dans les cas d'émission, je comme Mukimo, mais mon a diminué à battre. On a comme un bon gay. Ah, comment ok? C'est là où on a fait la émission. Ah, ok. A diminué à battre, mais on a autant à comme les cas déjà. À ça là, on a quoi ça la diminué. Massa. Et mon iba qui ne compte que la massa. Bango va comment casser la botte à ma amie. Non, après, profiter un peu son conseil, mon ami. Mikili, Eza, souci à l'olate. Mikili, Eza, Mukini, du Congo. Donc, au bout de ma ok, ensemble, là, on a studio ensemble. Les lots sont dans ma personne résidence, Nami qui l'ont vendu à mon ami, et Zateke, au bout de la Kamutunios. N'a pas serre au bout du site, on a bon abisso. À tes arabagés, mais Moussous Moutunios, on va jeter. Donc, Zala Hans, Oyo, chaque ton, on va masser à Bazoya chez eux. Zonga Hans, wana, Tolé Malala, Tola ensemble. Ce joueur a appelé ça au foot. Quand vous avez un bakin, oui, qui ne doit être, vous avez un cas. Il les a souscrit. Il les a pas si peu comédien qu'il a pas. Alors, on va publier, on va finir, on va tirer le camarade. On va oyer les lots, ils sont trop pressés. Mais biso de là, on va parler, on va vivre de loin, on va Mariano, on va tout ça. On va attendre, on va demander comment on va chemise à vivre de loin, il y a 2 minutes. On va la chemise, mais à mon monde normal. Il me connaît ça assisté. Donc, zone ça qui me connaît. Au bout de ma pote, dernièrement, on total la masse, ça l'émission, on va habiter, on va out à poto, ba zonga, ba ok, le ba zonga, ba respectable, biso comme ça de vendre d'accord. Mais yoko kenaki, au vendre ikunati. Donc, au vendre après qu'on est là le kumu, au kenepe ko zonga, nous c'est ça le kumu. Zonga yo, tous ça ba icône autre bundi génération mon frère. Photos à exemplaires, tous à modèle, oh yo bat bako simba bisoté. Là c'est pour la dernière moi petit moi à l'autre sur la TV au simbo. On va là-bas, ya et mon café, on lui porte. Zonga yo, autre et les cas, à ça bon on a qui ko zonga ça y est, c'est que talaka bato ça ba déjà. Ngano to yebani ya lipapa ya ketch moko tonika. Malgré tout le monde, il faut mais c'est comme un camarade pour le monde de théâtre. L'exemple jeunesse ensemble, massa zonga yo osana kwa na yo. C'est ça. Nous avons même tapé ça. A repé ça peut côté l'équipe ya yo. Donc faut ba lobby à moto ebiti. D'ailleurs moi boye
bamasano oyo baya mikili oyo baprécéda bino parce que yo po oyame mikili ozoya kutu parce nga na ozala mpe na italie wana ozala wana bamasa oyo baprécéda bino avant amo neti ondenge bango neti mo différence ekota to ndenge bon ebele baza mpe bamisala bango moko wanga amona te place bamisala baminyonga nango bango bamisala danger bizinga mpe namona yango te eliaka bango mais lokola masa na nga igor de mitinaka azala mutu pasi ezala masa na biso mutu pasi liboso eza mimi aza na angola tout ça biko babenga les chouchous de bébé donc aza masa moko nayebi te soko aye aolala mpe shenga aopase bajournée ne shenga alinga voyage mpe ye abomela biloko donc epine na génération na biso lelo na biso na tv aza masa o biso tu moto alala na ndako ne ebele biso nyonso moto ayi na ndako tolala o journée elekaka kolia na biso ata tolala na balala tosala yango na bapoche mais journée na biso ezao passe chaque jour na ndako ya 2 minutes biso tu c'est Igor bon no gérer succès wana ndeni bozwaki wana bakomaki air nyonso code western nyonso western bon no gérer oneni ko gérer ngo ezali facile basebele na poto bozo basebele na poto bon bozo basebele na poto ba o bazwa gloire à Dieu ba o pe tozwa te yo zo te micho so dobi basi ese lenga nango so dobi basi eza général baza ba mama o baboti biso mais to ça pe ba relation na contexte ya relation ça ba relation basunga biso ba mibali na bana basi donc gérant ko gérer succès eza ko ka mikolo ko gérer succès eza o ya yoti ouais eza te que o ya yoti te bono gérer ba la wana ndeni la rien te tala to gérer la te na tala o mo alobe ya et puis tu sais la maturité là qui moi pour moi hein oh bon ça va là non mon aka alobe na tourner pour tourner j'ai qui saturé et là ba tourner c'est l'autre qui grave à $50 ba 8 ba 100 mais on ezaki tourner j'ai ah oui because 150 na journée moko 150 koto 200 le possible code sans prendre na poto oui biso boki que tout n'est pas major en plus major par exemple vous avez un état avec comédien moko vous avez au moins mutu moko tient 3 personnes code mutu moko posa posa libanga bato angola pe bazola ti sera ba opela bo tuni wa mbongo zoya surtout tozola rango wa déjà ba compte bancaire te awebika na ndobi na ozwa na tourner to sera pe na bala on te mais par rapport le to tibet to ko ba 40 euro to dina ba 40 quelque et bien que on te comment non c'est ce qu'on est maturité aux déjà papa bana bakoli mais c'est vous savez là tout le monde est bon tout le monde est bon tu as bien à ma bête aux autres vous avez un bon monsieur muda watindelo 3000 balles le quoi le sambo ya dimi le sambo za qui pense que ça les grâce to dimi mais bon moto mo ko ça la pe moi ralenti mo longo oui batela ro eza ni mo pe bo sombika to somi o ka pete nika ba masa pe po poza mimi lo ba melsenga o santi ba poza mimi ba shoga yo po mimi danger zo aducha melsenga ya bwana lemba o koti lemba ba mayonnaise banana yo po mimi danger la reki yo kan se bo zo reki donc to zaki pena na responsabilité te ya mo mo to zo lia ba mbongo bongo mais le ko to comme déjà na bana et puis ya le peso mo na ngo ya ndenge ke otamboli bien so tambola bezo ya c'est ça théâtre passionné théâtre oyo eleki nyonso théâtre epesinga kombo wana nde lelo ebetanga spectacle na mikili kombo wana ebetanga baspectacle na Afrique du Sud kombo wana ebetanga baspectacle na Angola na babraza ko bafestival fermé na memanga bafestival donc oyo eleki nyonso naza nango eza kombo théâtre epesinga mais ezala lelo moko wana nabibisaka moke na TikTok bamiso babite bomba fo toza bata mukili le jour pe na faut so nzamba osala il faut la savoir o ya nzambe nzambe c'est ça mais ya liboso eleki nyonso ya komba misho ok est-ce que entre bino bolingo ezala te bolingo ya te miso bolingo ya te monde bolingo ya te miso na banera ouais est-ce que entre bino bolingo ezala te bolingo eza te bien malamu ezala mabe polikano c'est ami balé ma BP eza entre biso malamu pesa
Au moins, mutu, par exemple, on a posé une place mobile. Na mutu a kosilo makamba zote. Est-ce que c'est bon? Montant l'écriture, et c'est un mutu un personnage à rôle. Mais mutu a peu besoin de temps si vous mêlez un lobby, vous l'avez pas dit. Marqué place, c'est beau joyeté. Nous avons un mutu on a autant comment était. Fana ça sport mobile, nous sommes mais à quelle place on a à sali tout ça sport mode à quel diaboliser à diaboliser pour la $2000 à maman mukini et quand on a peine à suivre bana mais yo joue au lieu mais dans limite à on la poche style donc malamu za mabeza pour mabeza c'est une église dans le monde art mabe koti makasi par rapport au ndeko tozaki na moi à l'époque biso tout bana basi ya mibali lelo banda YouTube banda ba o babimi na internet en tout cas ya malamu baza mais mabe baza ebele Maxi Bondowe Poutine na pesi mbote belé tondo sa ba série moko émission na Maxi même na pesi mbote Maxi abimisa makambo belé alobi na monde na bino oyo qui deux fois neti na film bon nga on a monité dans le bâti on a monité dans le bâti la vie na bali babeba basi kutu kolobate ya mama na biso au moins internet ba o ba na internet biso tozwaki moi chance de cassette après tu bête ma casse na CD ya ba DVD mais après internet eza bato balingi iPhone faza na ngoso mninga za nango iPhone quoi iPhone super hôtel beaucoup njali ko envie quoi bali ko envier convier dans le quoi chaîne par exemple ya Sile ya danger chaîne à Mission ya Bellevue ya danger chaîne ya 2 minutes ya danger na fungu chaîne na peleka ok église de pesa ya danger na moi que fois que pesa mo baso na mo ba biso na ba rapport na ko ba biso ok c'est église mo boye so na ngengi so ndeni na yo kaka baso ko la bango baso ka bango pamba maintenant on était pesa vanda abukamo tu vanda oh pourquoi Muso alinga za kana ka mais pas ça la mousse za butala na pa baninga muso alingi azana succès il y a zozinga internet mais ala na ata milaka ma whisky ta chaque jour ba métro dans ça mila vine ala la asuti ok tetana esilaka faut que vous na succès tant to zabo ebiso to ninga pesa satana valte nzambe na ngao linga tena sila on atambula pembe touti musika baye babimi tozala baoka et puis misuba na succès na poto ana kimba yiba ngota misuba ndo babokota mwane pena babeleti donc ya na victoire bayebi na roula rappel à vivre gloire à Dieu bongo bien ça mettant en sala ton bima mais ezala ya nzambe ya ngala yebi ba témoignage na linga ya nzambe pona zati lelo ebele basila na babima sima na basila mais biso fidélité yango ezo futanga nazaka kana nzambe nanga na groupe nanga nga so groupe nanga pesi na rôle te na oka passe mais so bino kuna bo pesi na bino ngate la vie continue mais nous sommes ndeni ya moyo bibina ki non moto ayo sala nzunzingi oyo aza mutotira parler ça dit producteur moi zika ndeko ne mo bandie wana et nous sommes ndeni et ça la bien te pour parvenir mutu babebisi eza mutu mususu ya na sala chaîne Vina et Katina artiste, c'est un boutama artiste, c'est un Kemba Nebiso, Kemba de Makula, de Votinji, il y a 2 ans. Il va y Kemba Bongote. Mais il y a un quoi à sa chaîne, à un garçon Boga, à Thier, la chaîne. Sautant à Thier, la chaîne, nous avons ça la paix, Makamova, des fois, après quelques micros, comme on dit, il n'y a pas artiste. Il y a artiste, il y a des mots, babeni artiste babeni ya on debe ça va comme voilà après moi ba quelques mikolo ba publier aza mutali kambu mba moko elati ba artiste voilà donc quand tu as parvenu à botama artiste te ba mo réputation na biso tout et quoi OK te biso toujours éducateur à masse biso toujours ba demi-dieu des bons affaires ya poison donc après entre bino sur une sonde. Ouais, balobi pratika bisote balobi balobi et le roi d'Éric balobi juste aux joyeux balobi fort balobi là ngazi no kanga balobi no bete fort est-ce que vous comprenez balobi ya mo na iso lo mo ngali ngana lo ba ona moni
mais ya balobi na linga loba muti on a monité na loba muto ba tiake poison obeli on sacrifice vie na TV na internet so bando la tsa ba ozam so mai ba ba mo mais bino obela ba mo ba oteta biso bomo au sali accident aucun nini oui ça va toi célèbre fait les capitaines d'information mais tout bon ba vie na biso nzamba pesio ndako bien OK ozi na téléphone obandi o la sabat ma TV toyebi ba congolais neto viva toyebi ba non neto za ka mutema ya mutu nyoso yebite to bomba ya biso okosoli muke OK ba le lisu to bomba ya biso a parvenir ba ebele musu sata moi lek na kito wa celle-ci théâtre le blonjo ka une chaîne bouleze a été les réputations ba scène so ba peshanga ba ya to wana ba ko ko kana yi to ka ba peshanga ba artiste to uti musika tondima banzala pour ça ba kombo mais ba o ba oya lelo na bité nyoso mais ba papa mu kieza ka ya biso mais est-ce que vous avez temps ya ko conseiller ba oui ça ba moi biso ba biso ba fait tane ta yoka biso ba tana bato yoka a fait tane ta yoka mais katine tango bosi sana ake ba bosani tout pesa na bato ba bongwa hotel mise pe no ba no ko abisi pe ma ya miso mais tango akela a bosani mais muto kwa ngaso personal lycée conseil na okota malongo 1 mois et le kolobi pona bon sa vie nanga bele baza bongo baza na bango ba artiste c'était mais bon peut-être des conjonctures il y a makamamboka ni etambo ilaka de ba nyeso bakomi abomi libala ya sopa na théâtre ko mbala mo na TV donc quand naza artiste donc c'est un système ya koteka face alors artiste était a été ka face mais bozo bebi ça siko biso ba artiste to nyo comme pona mabe bino bo sala faut la artiste katina yo butama artiste OK musa no voyage pona parce que miso yo OK mikidi oui on veut nous pour tout trop fort oui bien Lucas Sous va se ba ya ba bo na ba jeto yo fara kuna et bon soyo bon ils ont pas courage ils ont plein de courage ouais pour tout ça à boulot mon ba mas ba kende pour na boulot biso beto yaka pour na boulot intermission mon na Italie ce que ça n'est mission zonga tonde on a si boulot na mabité non que boulot mission mikili ce que mission ça n'est tout la mousse tout n'est jamais tout la tonne non que boulot OK boulot non qui maté na qui ma pourquoi na âge déjà dans la création qui était dans chaque jour soir ouais et puis na responsable na artiste na qui ma pourquoi son petit fallait qui maté bon micho abima kala ava bana aza ile one mo bato après buka tie et bana aza na groupe auto général bafuta abiso mona na moi les 30 na même ça dossier pourquoi donc musala ne fonga na makambo na qui matin petit fallait que qui maté petit fallait que qui maté vous devez pour dada comment pas okende à qui pasongi voilà la professeur PC Mbote en tout cas Michel Tozanaye Lilo donc pour tout ça je crois qui vit naye à part monde dans le théâtre bah na vie na bango ba minaka c'est un parent c'est un responsable à muto ya sala makambo naye nenga puis à pesa ka valeur et puis à respecter à tout le monde na sentir bien que tout sentir bien que tout ça Michel siko ya solo alors je crois bien mon Michel Masfero comme mutakuit car Michel Volkswagen pitbull moi mabe mutaboma papa bokilo pour na poisson ngai hatura bandero kanebo est salibo mikoro amoka to comme vena mutunyos ata mutaliboma to linga toyeba po ba misuba akosala liboma munzoka traite so tala lo resali na scène pepe baboma ka ba ke guerre e ba on ba bon sabiso na est bata ba be muteni ngate Lingani ma kelelo wa haya na de otera simo be likof mais atonza liboma so moni tenir ba soya mundi ko ba obama ka ba misoda ba kaka nteleboma mo calme ba bi bon bino wa a scène pepe comme muke donc na bino na
bele moi fongami na mboko province Kisangani bazwi bata maboma nyonso na avion wo badémarre avion avion bandi okende mais pilote ayokaki ya ete pilote ayoki ya ye na kati avion nzoka moto ya liboma moko ti bamata bango azalaki na bale amati yango avion bato maboma babeta bale ya kosaka te na avion avion komi boye so komi boye mwa mbutezi likolo avion lingo parke esali boye pilote nabimanga na nsima ata nini esala boye mpo avion ninga abima bamwe tala bato maboma nyonso babeta bale me kaka moko avandi calme aloba te est-ce que oh frère yo amoni pene wadeya bien mais est-ce que bato no baodérange bayoka bien nde bosaki boma okoyebisa bango te batika makele po avi kokuya ekopanza acheka tokos tala moto eboma abi tokos bamo pilote abi 5 a bien azomine abandi kokuma avion après 7 minutes pilote amona pinake makelele esila te esila bi bato mabomo seke penako bakomoyoka nazonga nsima natuna bango datuna joana asali ndeni mpo batika kobeta baye na avion azonga na nsima boye aveteka moto eboma na ye moko bango nyonso baate abi okomenisangam baningano baza bakela yoka moto eboma ya réponse ayo eti eya foti na nga te yebisangani batika makelele nayesi bango nyonso bakebeta baye libanda bato mabongo nyonso basopa na mai na se voilà comprenez c'est l'artiste Michou pesa mbote tosisa na biso ouais na profiter na pesa mbote na die merci Mbokani ya Malubadu et puis mes condoléances to bon ça fait na biso ya James Mabia la paix boy Angel na dit que ba Yves Pambani baza na pasi ba ya Vile Pambani baza na pasi mes condoléances vaki pe manengo ngane koki biso outa epa nzambe to bota maka okoli après so ngane koki ba courage na bino tout ba staff tout ya Phénomène Sobe biso ba courage na bosanité so na boaki eta obtindala te puis masa na ngai Béatrice Ngalola et puis Chancel Mbemba bino tout ba tunanga ba wai bezo ba Jimmy Mukuna na pesi no ba mbote na bino ya to vena nga ya Teo Zambota na peso bambote Tosa Mbemba dialose ya Guillaume Vangi na peso bambote belé na sato et puis na yemoko grand prêtre donc plaisir à tout pour émission no pena tant on a miki na ba fona ya op émission mais les longs ambassades na yambo sukuna na Italie merci voilà merci Nabino bandeko na libiso ici là portez-vous bien, restez connectés tous en la Kinshasa tozana nana mutu na mona Kinshasa boss mukuna karate to mona nayo yebi bandal kaka ayaki lobi boss mukuna ngapela mona hokala boss wana bina mwana ya évêque liboso OK ouais boss mukuna mutu na to kutani karate alors boss ya malamu prochainement nabi que na ambassade Michaud na Italie et puis tu beta tout na France bana Italie boya bomo na biloko yaki na ngana meli bakuti meli susu tumbako baya komela agene chapana Congo banwa lea bakakuti tokuta héroïne voilà allez Italie on arrive bientôt bye bye merci Asiko Nera Yenisaki Tobodi Kasai Atoni Kuba papa ye Olingo yanga na yo ebana bana bamboka Olingo na pesa kiyo bonzenga papa Olanda bamwata ebasa banzambete Sachakre na sala yo na nzoto na yo Bajaluma wate Atoni kuba papa ye Olingo yanga na yo ebana bana bamboka Olingo na pesa kiyo bonzenga papa Olanda bamwate basa banzambete
bachagre nasala yo na foto na yo bajaluma wate o bajaluma wate kalabana tobota na yo papa ye mokolo bakokona bakobenga nani papa papa na mokili azalaka se moko ye anga naleli yo Antoni Kupapa Fedi ya ngoma shabiki kwanzao eme ya menao kalabana tobota na yo papa ye mokolo bakokona bakobenga nani papa papa na mokili azalaka se moko ye anga naleli yo Antoni Kupapa Fedi bomengo merenile nao oya kotala bana ye mambwani na fela kletide mama ngana lelio naimere madomo kile inangae mabe na sala ye na ye bagate nyoso kona koka na ndenge nanga angana lelio Antoni Kupapa Thank you.